Bonjour, bonsoir, balandi, soit des shows d'Enar TV. Merci, Naba Onyon, soit Zolanda, des shows d'Enar TV. Soko Talinga Lelo, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV. Otalakaba, réalité, Zolé Kanamokili. Tu es libino si j'ai moko kusala yo passe pe okukamwa. Bakangi papa moko. Bakangi papa moko na Afrique. Bakangi papa oyo na bana na kati ya mutuka. C'est-à-dire, azana bana na kati ya voiture. Alingara sa na bana wana nini. Zala branché, toki na pesa yo détail. Babengi ngai na mama na biso atindeli nga vidéo comme preuve alobi des shows d'Enar TV zwa vidéo oyo problème oyo esalami na Douala na Afrique na Douala ndesika problème oyo eleki mais vidéo moyen na tchela yo ezate parce que za vidéo ya bana mike na voiture concernant ba règlement ya YouTube na okiko tia vidéo ya ndengo wana te soki na tia ngo automatiquement YouTube akanga vidéo wana. Voilà pourquoi il y a des certaines vidéos ou des photos il y a plus moyen to afficher les bino pour na ko éviter ba problème avec YouTube parce qu'il y a des règlements sérieux ces derniers temps. Voilà moyen na tia vidéo ezate mais j'ai la vidéo avec moi. Oh maman tindelinga bi des shows d'Enar TV zwa obé la ba maman ba keba na bana na bango quel est maintenant le problème toke na détail. Chauffeur oyo na Douala, chauffeur oyo musala na yeko yiba bana. Ayiba bana bakenda akoteka bana. Na koyebisa yo bana oyo bazo yiba bango baosa na bango nini. Zala branché oyeba ndeni ni bana baobunga. Ndeni ni bana baokufa na mokili oyo. Pour l'instant batu baza prêt à tout pour l'argent. C'est ça nous on est là. Papa oyo bakangie na kati ya mutuka na ye azalaki na voiture, ayibi bana 6. Bana wana ba na ba âge ba plus ou moins 2 ans, 3 ans, 2 ans, 3 ans. Baza vraiment bana mike. 2 ans, 3 ans. Estimation âge na bango, ça pas plus de 3 ans. Baza bana mike. Je ne sais pas, une année, 2 ans. Chose comme ça, pas même 3 ans. C'est-à-dire, bazana nous vraiment bano, bazana on a maé l'été. Quel est maintenant le problème? Papa on a zubana, ache bango na voiture. Je ne suis pas sûr. Ndenga zwaki bana on a anda ok na bango avec conscience. C'est-à-dire, ba melisi bana na soit ba volume. Ou soit ba drogue ba bloro melisa bango po bala ngweze belé ou soit ba pikaki bango ba volume na nzoto po balala c'est-à-dire bana ona bazalaki bien emballé c'est-à-dire comment dirais-je avant ici bango na kiti ya sima azui elamba loko a voile ya noir a voilé kiti ya sima na sendenga voilé kiti wana bimi loko a bakoli nzoka eza bakoli te eza bana bazai na kati bana mike ya ba inane 2 ans bano basi batambola ya ba 2 ans à peu près ba 2 ans à peu près. Ache bango na sima. Azoke na bango po kendo teka bango problème oyo uti ko salama sikoyo na décembre. Ah na décembre ato uti fêter. Nde problème oyo uti salama. Azui bana wana bazalaki très abattu, c'est-à-dire fatigué. Bango tout na kata mutuka wana balali kao. Soko tali vidéo ndenge bana balali, mususu alali afungoli munoko, mususu alali asimbi matama, mususu alali donc c'est-à-dire ozotala bana baza abattu étouffé. C'est-à-dire, azalaki même pas na besoin de koyeba ke oana baza bana. Pourquoi azalaki na besoin de koyeba te? Parce qu'il y avait que oazo sa les crimes. A emballé bango bien na kiti asima, a fini ke lamba noir et c'est un petit chauffeur a memi bakoli. Nzoke ezali bakoli te za bana ya mike 6 bana a yibi bango ya koyiba bakoti na voiture. Toke maintenant na détail oyebelo ni ba osa na bana oyo. Na fungole lio parenthèse moko rapidement pour comprendre. La parenthèse est très important pour comprendre. Et ça na maman na biso moko na Chine congolaise. Mwana na ya bungaki aleli mwana bake ko luka mwana ba moni mwana te lobi na tongo bake kuta mwana quelque part ba bomi tout autour ya quartier kaka. Ba bomi mwana babwaki. Ba bomai mwana ana pona nini? Point d'interrogation. Ba tindela nga ba émission na sala mais na se réservaki kotala nde ba bomaki mwana wana sala nga bien te mwana muke. Moi garçon kaka ya ba 2 ans 3 ans ba bomi ba boaki na Chine. Ezana ba photo mususu yaki ya maman na biso mwa azolela mwana na ya bungi awa na France. Je ne sais pas ba émission mususu tozolingo sala te parce que ba problème pesé belé na ba mambo na sala émission wana te. Na zana ba photo mususu batindaki ya mwana mususu ya mwasi akendaki classe depuis akendaki aozonga te mwana wana bungi toyebi biso nyonso. C'est-à-dire qu'est-ce que j'allais dire par là? Batu o bazozwa bana na Afrique bazoya koteka bango na bamboka libanda pa ba mindele na fungoli sous deuxième parenthèse pour comprendre. Et ça na président moko ya Afrique, j'ignore encore les pays, je crois entre c'était je ne sais pas Sénégal, Nigeria ou bien ba pays central wana. Ben eza pays moko na ba pays central. Ezana ba organisation oyo ba ONU oyo ba yaki na pays wana yaya ba lokota bana nyonso soit disant ba orphelin.
nzoka ba orphelin te ba musu ba orphelin oui mais ba musu bazo lokota ba bazo yiba bana bazo ya kotekela bango bana bazo ya na bana wana vers l'Europe obi ba yo ça na bango nini zala brancher na peso détail c'est-à-dire bana wana ndenge bazo yiba bango bazo ya kobimisa bango biloko a 4 pona ko ya ko traiter batu na ba pays développés c'est ça bazo yiba biloko a 4 batindela kinga su photo mususu ya mama moko atindi mwana yake na bilanga mwana ke bilanga umeli maman ke landa mwana boya kuti mwana bilanga basi ba bomi azaki jeune fille plus ou moins 12 ans basi ba bomi jeune fille wana ba kuti jeune fille vide c'est-à-dire ba organe na nyonso ya kati ezate nyonso ezaka na kati ya nzoto ya mutu ezate mwana tikali vide na libumu bandeko balanda ba information bien ba yebi mara nyonso na lobby parce que biso to landa ba information boy juste pour alerter les gens pour tout ça l'éveil patriotique na communauté na biso congolaise batu bazwa maele voilà pourquoi biso to na stratégie ya ba émission oyo biso to na caché oyo juste pour réveiller les gens rien que la vérité voilà ça c'est notre ambition sur des shows de Denar TV maman on a tinda mwana na bilanga mwana ke bilanga mwana umeli mama atali mwana umeli pourquoi mama landi mwana na bilanga ke kuta mwana ba boma biloko nyonso alibumu ezate bakenda nango. Pourquoi na fungoli ba parenthèse wana toke na détail au comprendre. Bana oya mike ba bébé ndenge chauffeur wana yibaki bango. C'est pour aller vendre. Mais ba bébé oyo balobaki na chauffeur makila na biso kolia te. Makila na biso ekokende pa ite makila na biso yo kolia mbongo nango te. Papa wana azoleka na bana wana na kati ya ville na Douala na ville batuka kwa ba curiosité yo memini nango eza bwe batu ba fuye bwe ba benda elamba wana bwe ya noir azipi lokwa ba koli batala bwe bana basi ba lembi na kati ya voiture bango tout kao ezomona ke ba melisi bango soit ba volume po balala ndenge balala li bana na c'est-à-dire ba oningana te ndenge batu bazo ganga bana ba oningana te kao mususu alali afungoli munoko mususu alali ache maboko na litama bwe donc mutu amtalali na position na ekao na ndenge afinika ibango elamba na noir étouffé mais na kati na bango ka moko nda ekotelema a telemi c'est-à-dire azui curiosité ko kamwa pourquoi batu bazingi bwe na mwana azoyeba esuite sikani ya komi soko tali mwana par vidéo o sentir que mwana o comprendre te pourquoi batu batondi et puis to komi wapi pe to kende wapi na tali vidéo na regretter c'est-à-dire quoi bana bazozwa bango actuellement ezana batu bakomi na kisi na mokilo yaya bazo lia bana ndenge to lia ka soso ça c'est un landelo na oloba bazozwa bana wana bazoteka bango premièrement bazoteka bango na première cas ezana batu bakoti talise ezana batu bakoti ba pacte avec le diable bazo lia bana ya mike ndenge to lia ka soso c'est-à-dire nde bazozwa bana wana boy bakena bango na bisiko bango mo bayebi bake bazo kata bana wana balambi bango na nzungu batekeli mutu akati mwana wana lambi na nzungu lokwa bilo akolia allié po azwa force magique po talise na ye esala po impact diabolique na ye esala po misala na ye ya molili esala o ya kotelaki il faut alia misuni ya mutu musuni ya mutu akolia eza ya mutu amukolo te bazolia misuni ya bana mikie misuni ya ba bébé bano ya ba 3 ans ba inane tina se c'est-à-dire bato bakoti kindoki bato bakoti magie ya kolia bana zala branché to ke na détail zo ka mambaso mwezo ya bato bazolia bana papa ona zo ki bana ona ba oteka bango na première volet na lobi bato akisi bazolia bana azui mwana na yo batekeli akati ye mike alambi na nzungu ale pona kisi ya mokili oyo deuxième volet bazozwa bana na ba okelongola bango biloko ya nzoto bazolongola bango ba organe ba organe na bango ya kimutu en fait babenga ngo pendeni na lingala voilà bazolongola bango biloko akati oyebi biloko akati ndenge ezalaka balongoli organe bake koteka to bazokanga ba tuna Kinshasa bazoboma bango ba bimisa biloko nzoto ba oketeka to mona ki biloko na Kinshasa et salama ina commune na Ngaliema na avenue Nguma oye mati vers Delvaux voilà je sais ouais avenue Nguma oye mati vers Delvaux ba bomi mutu ba bimisi biloko akati baketeka c'est-à-dire actuellement bana nyonso o bazo bunga ba okendo longola bango ba organe c'est ça nous on est là ba longoli organe bake koteka c'est-à-dire elo ni twenga to lo ba mama keba na mwana na yo na ndako keba ozotambwa na mwana
mémoire no nyonso na téléphone ozo solo la bako yibo mwana na nzela yaya ke bana bana bino nde bazo kende classe bo kende ako surveiller bana kende kozwa mwana yo moko na classe sika ko yebisa mwana ya muke alongwa na classe ya ka ye moko nzela bako kende na ye okoyeba te mama mususu alelaki na France na bandeli koloba mwana ne abungaki toyebite soka mona ye toyebite mais oya Chine mwana mona na te baboma na Chine par contre bazozwa bana to monaki ba vidéo musu yaki ba vidéo musu moyen to tchango na ba YouTube ezate bakangi mutu na ba caisse ba anti-froid wana ba caisse ase ache bana na kati abwaki ba glace likolo na bango po babeba te bakena bibemba bana wana wapi. Voilà ndenge mambo ezo sala mayango. C'est-à-dire qu'est-ce que j'allais dire chauffeur oyo bakangi na bana 6 abandé ko kendo luka ateka bana wana. Soka ateka ki bana wana bana dévolé ya makombanga ba kesa na bango. Ba roboma bango babimisi bango biloko nzoto. Bateki ou soit ba roteka bango pa ba féticheur ba kokata bango lokwa misuni ba tche na nzungu ba le bango. C'est comme ça. Ezo sala mandengo wana. Na mona kika nde na lobi na pays moko ba uti ko benga na bato oni oyo. Bazozwa bana na biso ba indo ba oya koteka bango na mikili ya mindele. Et voilà na yebisa yo tanto yo mona kite bakangi bango tale bela bana na salle plein bana bazolela bana bazoganga sangoka ndenge kendaka sangoka ndenge kendaka ba autorité mboka bayoki bakitela bango brisque fouiller les lieux ba ekokuta salle batondisa bana belé bosa na bana nini babio ba orphelin boke na bango pe otoke na bango na Europe sur ordre ya nani ebi ba bimisa bana wana ndenge na avion na bango ba koma IN wana na avion ba koma oni bokanisi ba soda ba voyager to biloko ya ba onigien zo voyager nzoka bazo bimisa bana na Afrique ba okendo teka bango na mikili ya mindele yaya zala prida na likambo bana elo nisko to ngato lo pona problème à chauffeur taximan oyo chauffeur oyo c'est-à-dire ye musala na ye ko yiba bana ko kende koteka bana ayiba ki bana po kende koteka bango malchance makila bana oyo gangi ba ese papa yo okolia makila na biso te kaka nzela banda oleka na bango kaka bata curiosité ba curieux babi non voiture oyo ezana ba colline sima il faut totala ba colline ni omemi ba fungola ba coli bwe bana 6 bana basi ba fatigué à melsi bango drogue je ne sais pas quoi a fini ki bango rideau ya noir ya munena voilé bango bana ba respirer bien te bana fatigué c'est-à-dire anga ke na bango ndengwana dans le silence a melsi bango drogue balala. Alors que noter que la bango je ne sais pas wapi nenge ba osa makam na bango ba olongola bana wana na Afrique ba keteke na mikili ya mindele siko yo muto za na mikili ya mindele awa ya ke bana mwana na ya muke bano ya mike ya ba inane ba 2 ans ba 3 ans ti 4 ans faites attention des choses de Nart TV rien que la vérité ni pour ni contre rouge comme rouge noir comme noir nous on est là pour ça. Rien que la vérité, n'a quoi alerter yo. Ke bayaya. Bana o minani, bana o 6. Et c'est ngela iba dame bango na décembre. Mais bana o nkolo alobite, ba o kolia bango te. Soko tali vidéo ya bano okoka mawa. Okoka mawa bana baninga bozo kendo teka bango. Batuni papa, bano yo memi bango, yebi bango, ayebi bango te. Bano yo memi okena bango wapi. Papa olia simba mutu, akomi ko simba mandevu, c'est-à-dire ayebi ke vi na ye sa nini e baby. Yaya makila mususu baliaka te makila mususu eza makila chaku okolia te soko meki yo moko okende voilà c'est-à-dire makila bana wana makila chaku papa o alingaki ateka bango azwa mbongo mais esimbi te yaya les gens sont prêts à tout juste pour l'argent tokeba papa maman na yeko alerter yo batela bana na yo bien talaka mwana bien maman talaka mwana très bien bande ko ebele na Europe baleli bana bango bana babunga kaka bo ebi bakenda na bango wapi point d'interrogation bakata ye mike batia na nzungu balia oyebi basala na ye nini bafungola ye ka libumba zu ba organe na ye bateki ye mutu babwaki ya sabotage eza makasi juste pour l'intérêt d'argent mwana oyo moneli passe na 9 mois ya ba passe ya mukongo ba malade mama mbebele oboti abungo kaka bo ya ezali batate obungisi to soso ata bato babokola rabibwele soka bungisi tabana ye akolela soka bungisi soso ako regretter pour na soso et bon combien de fois sengel to regretter pour na bana combien de fois sengel to la prudent pour na bana voilà alerte là na alerte yo partager vidéo pesa batu mususu batala sauver pe milimu mususu quelque part et kozala bien batela bana yaya batu bakomi ko enlever bana yibi yo mwana ke na e fini
keba vidéo o batindeli nganga mona tele yango na misu mutu oyo azwi bana 6 atie na voiture na sima azokende koteka bango bana ona bandeli koloba baoteka bango na dévolé soit baoteka ye pa ba féticheur bakokata ye baleye lokwa misuni na nzungu ndenge toliaka soso ou soit bakofungola ye libumu bazwi ba organe na ye ya 4 bake koteka deka yango wana o bana bazoyibela bango deka ya bana baobunga ngo wana mususu pe ekoki eka na sabotage bake basabote mwana babomi toyebi ba histoire o ebele tindela biso ba information na Desho Denar TV ba information vrai ya marque aboye et resala bientôt alerter bato bazala prudent ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché émission mususu eza koya ciao.